Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banakino Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karataka te ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié te parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout. Jimmy Mukendi, Oumela, KNB, ko zape te so kuta nango check au Vandi. Mbote na balandinyo sur magazine Kinshasa na biso KNB, oye mesana toujours kopé sabino d'actualité. Communiqué officiel à l'attention des agents de l'administration publique concerne les mesures préventives et sanitaires contre les coronavirus Covid-19. En exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je porte à la connaissance de tous les agents de l'administration publique ainsi que ceux qui abritent les bâtiments administratifs des administrations sectorielles d'observer avec rigueur les mesures d'hygiène et sanitaires édictées par l'Organisation mondiale de la santé contre le coronavirus Covid-19 en vos lieux de services respectifs. Ainsi, au regard de ces mesures, les dispositions suivantes sont de stricte application. Seul le personnel essentiel est tenu d'assurer les services minimums. Aucun bureau ne peut abriter plus de 5 agents. Les lave-mains sont placés dans toutes les entrées des bâtiments administratifs. Les entrées et sorties au sein des 10 bâtiments seront contrôlées et filtrées, ainsi qu'un prélèvement de la température des agents et visiteurs seront observés. Toute personne dont la température est au moins à 37 degrés, 5, n'aura pas accès au bâtiment. 6. Tout cas suspect de coronavirus d'un agent de l'État sera signalé et acheminé au centre de santé de prise en charge le plus proche. Une équipe sanitaire composée des agents qualifiés est mise en place dans toutes les entrées et sorties des bâtiments administratifs. Les attroupements des agents au sein des bâtiments sont strictement interdits. Ainsi, les visites doivent-elles être sensiblement réduites. Les chefs de service sont censés désigner les agents pouvant assurer la permanence au bureau durant cette période de service minimum. Notez bien, les secrétaires généraux et les directeurs généraux de l'administration publique, à savoir ministères, services et institutions publiques, sont chargés de l'exécution sans faille du présent communiqué qui tient lieu de faire part. Pour toute information irrélative, prière contacter ce numéro 081 052 62 58 ou 085 885 08 55. Que Dieu nous protège tous. Je vous remercie. Ancien ministre de la Santé à RDC, le docteur Olié Lunga, a outil kozala condamné lundi le 23 mars 2020 na 5 ans yaba travaux forcés. Na arrêt naye, Cour de cassation a précisé que AZAP privé yaba droit civique naye pendant 5 ans.
Ancien membre ya UDPS Oli Lunga aza reconnu coupable ya malversation financière. Eza likambo ya 175 800 $, mbongo oyo ezalaki détourné oyo ezalaki destiné na lutte contre épidémie ya Ebola. Nde eza base ya condamnation na ye. Situation actuelle ya coronavirus à travers le monde. Nathan Siata asaleli biso résumé. Coronavirus ezo continuer kosa la rage na monde wuta ebimaki na mois de décembre na ville ya Wuhan na Chine. Na Afrique pe esi ekotaki mikoleleki 11 pays déjà eza touché na virus oyo. Bakonzi ya bamboka oyo nyonso bazwaki ba mesure pona ko lutter contre propagation nango. Mais na RDC esengeli koyeba ke nombre ya baka ya décès liés na coronavirus ekomi ko matamakasi na Kinshasa pour lobby dimanche. Ministre ya santé Eteni Longondo a annoncé ki deuxième décès oyo virus oyo euti ko emporté déjà. Na Kolozi pe ba uti ko signaler biso mutu moko déjà akufi na yango. Ministre ya santé Eteni Longondo alobi ke ba équipe ya hygiène baza ko s'organiser pona ko kunda tinyema bandeko oyo pe na sécurité nyonso. Toyeba ke pandémie oyo Covid 2019 ezalaki déclaré na RDC le 10 mars dernier. Actuellement, RDC tozali ko compter 36 cas confirmés, pe 2 cas ezali Lubumbashi ba uti ko tester bango positivement. Na Afrique mobimba ba cas ezali boye. Sénégal azana 60 cas, Égypte 256 cas, Afrique du Sud 202, Algérie 90, Maroc 66, Burkina Faso 64, Tunisie 50, Cameroun 27, Côte d'Ivoire 14, Nigeria 12, Rwanda 17, Ghana 11, Tanzanie 6, Seychelles 6, Guinée équatoriale 6, Gabon 3, Congo-Brazza 4, Libéria 2, Soudan 2, Zambie 2, Mauritanie 2, Bénin 2, République centrafricaine 2, Guinée 1, Somalie 1, Gambie 1, Djibouti 1, Eswatini 1, Tchad 1, Angola 3, Niger 1, Zimbabwe 2, Namibie 3. Nombre ya ba décès outa virus oyo ekoti na Afrique. Égypte azali na 7 morts, Algérie 10 morts, Maroc 3 morts, Burkina Faso 3 morts, Soudan 1, Gabon 1, RDC 3 morts na oyo outi ko baksama na Kolwezi, Île Maurice 1. Bakonzi ya mboka bazali ko senga toujours na biso to salela ba mesures préventives oyo pesami potolonga virus oyo. Kinshasa eleki partout. Ministre ya jeunesse Billy Kambale asali message pour nous sensibiliser ba jeune nyonso na sénateur Guy Loando. Bande konanga ba jeune. Message oyo nazo lancer bino ezali koyebisa bino ke tozana bitumba. Tozana bitumba contre ennemi oyo tozokoka komona te mais aza kati na biso. Poto gagner yango ezo senga na biso conscience na biso foi sala. Tozana sens ya responsabilité. Tolanda ba mesure oyo konzi ya mboka oti awa. C'est na ba tokenda te, na ba restaurant tokenda te, na ba lieu public place tokoza la plus de 20 personnes kende te. À la limite, soko loko ya malonga ko te na ville zonga na ndako vanda na kati ya chambre wana ezali ko éviter non seulement yo moko za l'exposer na maladie mais même yo pe oza la menace contre bande konsusu. Parce que maladie oyo na niveau ezoya za race humaine des a menacé. Total la ba mesure nyonso oyo ba uti ko annoncer. Ba mbote ya maboko totika. Ba bizu totika. Total la ndenge nini biso moko tokoki ko se protéger pe ko protéger baninga. Merci. Ngai wabino, molobeli wabino, honorable sénateur Guy Loando Mboyo, na ye à travers vidéo oyo, pona koyebisa bino ete corona ezali ndoto te, ezali réalité, ezali virus oyo, ezali koboma na mokili mobimba ndenge bozali kolanda. Pe virus wana esili kokoma na kati na mboka na biso. Yango bomonaki tata mokonzi ya mboka en toute responsabilité azui ba mesure oyo ko permettre ete to limiter ba dégâts ya contamination ya nombre ya bato oyo bazali na maladie wana o babengi virus ya corona. Pona biso na sengi na bino en ayant conscience ya existence ya corona, éviter ba contact physique
soit na bandeko na biso ou bien na ba objet lokola ba poignet biloko nyonso oyo virus wana ko fanda likolo na yango. Tala tina bazali ko senga na biso ko désinfecter maboko pe ko sukola maboko tango inso po ete virus wana ekota na bisika misato na monoko na zolo pe na miso na yo. Tango efani na likolo ya maboko na yo ezali na ba nombre d'heures efandaka tango ko kwanza miso simbi zolo simbi monoko virus wana ekoti. Zala mosika tango ozali ko solola na ndeko na yo ya une distance ya observer. Pona nini po ete tango ya zakoloba tango mwa soyi muke bimi na monoko na ye ekoteli yo na monoko virus wana ekoteli yo pe sali makambo ndenge na ndenge. Soko yoki mwa kosu température makambo kilikili s'il vous plaît pour ko protéger pe vie ya bato mususu benga na ba numéro oyo ba konzi ya mboka ba tia na disposition na biso po ete bazwa yo en charge pour na to éviter contamination. Lokola kisi nano monanité vaccin nano monanité eloko ya kosala ezali se ko éviter que nombre ya bato ekoma ebele parce que ko poser problème ya prise en charge. Corona ezali ndoto te. Na yango na décrété opération tolobi corona ekoleka na nzela na ngai te. Dans le français balobi le corona ne passera pas par moi. Na yango to adopter ba attitude responsable. Nzambe abatela biso pe na yebite nzambe akotika biso te tokolonga virus wana ya corona très bientôt. Merci. Artiste et musicien Lokwa Kanza na Yemoko Adolphe Dominguez Tata batindaki ba message ya sensibilisation na bango contre coronavirus pour les la KNB. Chers amis, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais là je pense qu'il était très important d'en faire une, juste pour vous dire restez chez vous. C'est la seule façon que nous avons pour faire barrage à cette terrible maladie. Le coronavirus, c'est pas un jeu, il touche tout le monde. Donc, en dehors de ça, je tiens aussi à dire un très grand merci à tous ces gens qui travaillent en ce moment difficile. Les médecins, les infirmiers, les éboueurs, les commerçants. C'est pas évident. Courage à vous tous. N'hésitez pas de donner un petit message à votre famille, un petit texto, ça fait toujours du bien. Où que vous soyez, tenez bon. Je vous aime. Bonjour. À nous la victoire contre le coronavirus, à nous la discipline collective, à nous d'éviter la catastrophe sanitaire, à nous la solidarité, à nous de faire gagner la guerre sanitaire contre le virus. À nous de comprendre les règles simples. Poignées de main amicales sont désormais évitées. Éviter des activités collectives. Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées. Cela comprend les tables, téléphones, bureaux, que sais-je encore. Ne gardez pas pour vous, partageons. Adolphe Dominguez, sauvons des vies. Madame Florence Kombe na France, pe M. Kalonji na Canada, basali ba vidéo ya sensibilisation, ba pesi oyo bango bazali ko vivre na mboka mindele. Bonjour à tous, je m'appelle Florence Kombe, je suis la présidente de l'association SIAOF à France et puis c'est Prifim à Kinshasa. Nazolo Banalingala, na sali vidéo au pona louer d'abord une initiative à notre frère Jimmy Mukendi. L'initiative va bien. Je tenais vraiment à vous parler parce que ngai awa naza na France. Je suis confinée depuis plusieurs jours. Ce qui boye éviter mais événements oyo et bomi batubili. Ce qui botali déjà ampleur oyo zui na Europe. Mama na ngai ce qui komi na Kinshasa na niveau oyo toko sambwa. Génocide écoute kozali kosa. Pour déjà Europe eza débordé. Ils ont débordé bazo kokali sous-souté avec ba pénurie même il y a ba personnel soignant. Lelo na où tu apprends qu'il y a déjà 2 morts na Kinshasa. Ça a vérifié mais j'ai appris. Donc s'il vous plaît, awa nous batebele bazon vouloir na président Macron pour na nini azui ba mesure oyo na retard. C'est vrai que c'est compliqué dans le cannabis na Kinshasa que vous allez confiner pour biso tozala kanato du jour. Même biso a qui facilité. Beau l'effort, beau réduire ma sortie.
soki il faut kende kolukelo kwa kolia préféré kende makolo que ozwa transport au bateau basé belé. C'est là où il y a beaucoup de gens. J'ai beaucoup d'organisations, d'événements plutôt où ils ont annulé beaucoup de pertes, beaucoup la makambebele na perdre, mais comment comprendre que c'était pour une bonne cause. S'il vous plaît, bomi batela sokola kama boko nyonso soko obimi osimbi ba poitier obimi omoni batu sokola maboko o éviter kopesa batu mbote kopesa ba bise to éviter au maximum pour ceux qui est commis na Kinshasa bandeko na ngai tokosila pona nous un ba réanimation penza ya malonge ezalaka te. Boyoka nalingaki penza nazala molai te, mais ana kosukisa koloba que la Chine n'a pas trouvé le remède miracle. Yango ezwikisi te, ni la Chine, ni l'Italie, ni la France, ni eloko pays moko te ate États-Unis ezwikisi nango. Mais eloko moko kaka oyo Chine elongi sikoyo Chine ekomi même en dessous ya Italie eza kaka eza civisme en fait, discipline. Kaka discipline ndenge bazolo babo vanda na bandako bokende na batroupement te biso ngai pe naza chrétien mais biso atozo sambela na internet na biso pe l'église tout est fermé mais te remercier même déjà mokonzi pona kozwango ba mesure bien avant pour la France tozolo ba ke Macron aye kozwa ba mesure trop tard. Donc j'ai vraiment bien aimé le message de Jimmy, c'est pourquoi j'ai répondu tout de suite. Donc tosunga na bandeko na ngai to yoka ba o bazolo ba to tika ko s'aventurer sur yango. Merci à l'excellent communicateur Jimmy Mukendi de m'avoir donné cet espace pour pouvoir communiquer avec vous sur le nouveau fléau coronavirus, ici dans l'espace nord, dans l'hémisphère nord. Moi, je suis actuellement au Canada, j'ai grandi en France, je suis né en France, et je peux vous dire que le coronavirus bat son plein. Étant artiste traditionnel, j'ai un message à faire passer. On sait qu'aujourd'hui, quand on voit le coronavirus, on sait comment la politique internationale a donné des mots d'ordre, que personne ne sort, chacun reste chez soi. Je peux vous dire que déjà les prix des maisons aux États-Unis, l'immobilier, commence à chuter. Je peux vous dire que quand vous sortez en France, à Paris, si vous avez au moins, si vous sortez sans avoir une dérogation pour sortir, non pas à montrer avec le téléphone, mais sur photocopie, vous vous faites arrêter et vous avez 135 € d'amende. Si vous persistez, on vous attrape, on vous ramène au cachot. Et là, vous allez comprendre c'est quoi la niatakance, comme il dit Kofi. Beaucoup sont contents de cette situation et se nourrissent de ça pour dire que non, le Congo c'est pas bien, le Congo c'est pas bien. Oui, c'est pas bien, mais c'est chez nous, c'est notre peuple. Vous savez, moi je suis né en France, j'ai grandi en France, et dans les années 90, 2000, on voyait plus les Chinois, on comprenait pas. On voyait plus les Maliens, on s'est dit non, le Mali, comme c'est à côté de la France, bon, ils ont le droit de partir, ils sont rentrés chez eux, ils ont investi, tout ça c'est normal. Les Marocains, le Maghreb aussi pareil. Mais les Chinois, les Thaïlandais, ils sont presque à 8 heures, 9 heures de vol, plus que le Congo. Eux aussi, il y a des bêtises, ils ont leurs problèmes, ils ont leurs conneries. Alors c'est pas la peine, puisqu'on a nos conneries, on se donne un moyen de se dire non, c'est pas bien, ah, Kimote Mamabé. Non. D'ailleurs, ça, Bisso, que c'est important. Il faut vraiment tout investir et pas n'abisso. Et ça, vraiment primordial. Il faut même pas essayer de blaguer, se dire non, c'est pas bon. Non, il faut prendre ça en compte. Alors, on a vu aujourd'hui, on a vu à travers l'histoire nous dit que l'Europe a excellé, a eu son plein, l'Amérique a excellé, la Chine a eu son élan, le coronavirus, bien qu'ils ont vraiment arrêté aujourd'hui cette pandémie, cette épidémie-là, ils ont pu l'arrêter par des solutions fortes, par des mesures fortes, et on les félicite pour ça, et bientôt ils vont retrouver refuge chez nous en Afrique. Alors, vous les gens de la diaspora, il ne faut pas attendre d'investir. Vous allez être ouf. Il y a un film qui s'appelle Africa Paradise. Pour avoir les papiers après congolais, ça va être un problème. Alors, prenez conscience, il est très important d'investir chez nous.
Na souci oyo azalaka nango pona bana Congo, Beltexco azo continuer toujours ko innover. Beltexco toujours proche ya peuple congolais auti kotia na marché gamme ya sika super glue Simba kol oyo ezali transparente ezali kokole na quelques secondes ya pamba ba pneu ba sac ba tasse atape ba jouer ya bana na biso. Super glue Simba et résistaka na ba température extrême okoki pe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato. Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes. Na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue Simba pour ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo eko servir moto nyonso ako utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco amemeli bino pona ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali kotekama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa. Somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glue Simba okozala desi ata soki mokete. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango a élité. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine KNB lelo tokendaki kotala soki ba mesure oyo bakonzi bazwaki pona kolite contre coronavirus na Kinshasa ezali respecté. Après kolanda adresse ya chef de l'État na population sur ba décision ya kokanga ba église, ba terrasse, ba bar, pe ko réduire nombre ya batunami tuka pe ba moto na Kinshasa, population a sepeli pe azosalela ba décision yango. Kasi batu misusu bazolela ba sepeli na bango na ba décision yango te pona Kinshasa ba vivra na taux du jour. Donc l'anglaise la bien na ba condition boye okisata dollar ata mo pour biloko ekiti pour faciliter population ba vivre pendant un mois pesi bango. Ce que boye mon keno ata ba tebe na kata difficulté ba pare belé ba ba te ba kolesa bana koma ndako batu ba futelaka ya mukolo ndako ko linga te keno o sala un mois au futate parce que ndako l'état yanda ko batu moko parler place peut futer par mois. Ce que tandis que ozo ke musala te o sala te au fait ndako batu koma biso malade na biso ezaka Ebola. Ebola la rebandaka Ebola eswaka awa tomonaka teke ba mindele tomonaka te ba mindele bakati ba misana bango pona Ebola non biso ba africain ba pesa biso opportunité ke ba misana biso ezonga ezonga mais mutu na mutu azala conscient que malade ezali atambola na kenge mais batika biso to sala misala mama bazonga wenze ba nyoso ba sala activité poto zo maya vivre sans activité mboka ekokufa na sepeli makasi na mesure oyo mokonzi mboka zwi dede na sepeli makasi pona bato moto oyebi ke bapaye ebele bandolo baka moto emema moto moko moto emema pona nga bavandelaka pona mesure oyo to bana omemaka moto moko mais dede biso mpe tozosenga ngo soki ke carburant ekiti là ça va mais ya mibale eza pona matanga donc problème ya matanga ezaka soki ebimi balekisa ngo c'est bien mais pona babar bakosala mpe mwa mesure aba bakobima na ntongo si na 12h 14h bakati po bato balala malamu tel que pour la biso vraiment tant que population congolaise tous on a bapasi aux difficultés à makasi pe na marque au président sur les décisions difficulté bakchami sous makasi pourquoi biso message na corps à taux du jour de souffrir bota la terrasse ta banzela biso liaka taux du jour lelo sikoyo to va na bandaku donc to éviter ba mamba komi ko se tracasser ba bayer ka d'ici là ba se ba mo na ba ndaku to so wapi pour bayer oyo kate yango to meka pe ce qui chef de l'état a mekana no ko solution parce que et simbaté vraiment et simbaté ils ont simbaté pour d'ici là et comme de créer ba trouble et puis comme mingi shida ba policier la police a commis sango shida ndenge chef de l'état lobelaki la police osala ngote et comme na bata aner ba osala ba et comme ba violence ko ba kiti ko beta batu ko botola ko so bloka batu to contre la banda ko batu ça to so ba e ba kolo banda donc to se pe na so makambo wana te chef de l'état de solution ils a quand même maladie so ils a que c'est sauf qui peut ouais moni ezuye amikendeli choyate ba mesure wana balobi eza provisoire hein eza décision malamu eza pour la santé na biso donc eloko mabe eza wana te eza pour na propre na no santé na biso na bana oya biso
na Kinshasa même na Congo toza ebele ba oyo nyonso bazolo bana batika ba aventure na bango to lukane ndenge ya kosala nini ya ko propriété na no santé na biso moko pourtant bazolo ba ke totika ba étouffement totika kozala collé esenge tozala ini na eloko oyo mutu asali nini alobi tozala luenge te pona kolanda no vie po lelo boye baki kotika bino bapesi bino priorité ya biloko nyonso ndenge tozalaki mais kasi malade kasi soki ekoteli bino mais bino moko lisusu bokotandana mesure eza bien pour la sécurité ya moto pona comprendre ce moto azala bien encadré en fait que te lokola ba entroupement eza na facilité ya ko faire propager malade yango mingi yango nde mesure eza bien pour la sécurité ya moto tozala bien protégé ba décision ya mokonzi eza po obatela mape obatela famille na yo po épidémie ya coronavirus oyo eza kopanzana na vitesse pe ekomi déjà koboma awa na Congo bakonzi pe bosala en sorte que bosilisa épidémie yango na lombango po congolais azalaka mutu ya taux du jour. Kinshasa, l'équipe partout. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi a offrir espace gratuit na magazine KNB pour na bato nyonso balingi kosala la sensibilisation contre coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave. Mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toyeba ndenge nini toko repousser yango parce que ezali kosala déjà ba mort, bozali koyoka oyo ezali koleka na Italie. Yango na biso en tant que ba leader d'opinion, biso en tant que ba serviteur na bino auto serveur bino à travers ba média na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino poye bato nyonso to pe ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et ko continuer ko servir bino ndenge elongo bani boyebi ke bolandaka biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message wana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tindela biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bomoni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa Mobimba e ya kuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Pona nini mwasi soki akuti mobile na bana anyokolaka bana wana bitinda nyonso kaka bana wana. Kinshasa etonda na makambo ebele ba papa lokola balinga kobala basi mibale misato akoya kokwea na mwasi ya motema mabe oyo akonyokola bana na ye surtout soki mama ya bana wana akufa toyebi te basi mosusu bazalaka na motema mabe ya boye pona nini kose mama ndenge tulubi balinga bana ya mbanda bazali bana na bango babuyaka te yo buti bana zo buye bana na mbanda na ye ezali mabe mi balé to mi sat na koloba première chose ezaka mingi pona motema mabe hein donc elungu bake mwasi wana aza motema mabe puisque akuti mobali na bana comment akonyokola bana wana donc aza motema mabe ya mi balé akozwa peut-être kimbanda ya mwasi oyo azalaki na ndako wana achango epa bana wana amino bana wana donc azomona présence ya mwasi wana lokola bana wana fa bana komaltraiter bana wana ya misato bakomisa bana wana o bana baba ndoki bana baba ndoki
bana baza boy. C'est ça que et ça la moi si on a bana nyoko la bana. Donc alors tout le monde a banda bana bakuma mitelanga no eza pour le biloko misato na lobi mutema mabe. Yo so na ko général eza mutema mabe. Puisque mobali oh moi si akuti mobali na bana na ye faut traiter bana wana lokula lingi mobali lokula lingi tata na bango. Conseil na ngai ezali que vraiment bakeba pe bakeba mingi puisque mutu oyako mutako sunga na vie peut-être bana oyo moko abotité peut-être bana oyo akuti na ndako wana soki a traiter bango comme il faut très bien vraiment bana un jour bako sauver na vie bako na te lamba d'abord peut-être maman na bango akufa maman na bango ezaye donc bako traiter bana na bako traiter maman na bango comme il faut très bien vraiment mais contrôle garder la mutema malamu bako sunga ye tina avenir na imobimba po bayibi maman msute maman na bango ezaye moi si wana za mutema mabe po soki olingi mobali okolingana bana na ye era yaki kobala yo ayebisaki oke naza na bana soki olingi mobali fo olingana bana soki olingi bana te oza mama mabe oza motema mabe okolinga kaka baoyo okobota na ye banda na baoyo ya ye kobokola bango batiki ezaleli wana eza mabe o babimisaka bana mbanda o aza ndoki aza moyibi batika biloko wana eza malamu te po ere yo kobota baoyo ya yo soki otiki baoyo ya yo basala bango bongo okosepela te eza malamu te fo kotika batika soki okuti mobali na bana mama obokola bana wana ntango mosusu bango nde bakosunga yo parfois yo kutu bakosalisa yo te kokonsidere kaka oyo oboti te bana ya mbanda pe baza kaka bana na yo kimotema mabe efutaka te mama pe bongisa bizaleli na yo Kinshasa eleki partout. Merci tokomi na suka ya édition ya mokolo ya lelo soki bosepelaki na yango tika topesa merci na Hervé Zaka azaki sima ya caméra pe na tonsiata na réalisation pe bobosana te s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo eleki partout. Magazino yeah. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino